Rendez-vous avec émission Yassika. Concept Yassika. Rendez-vous avec. Bienvenue chers internautes de partout là où vous vous trouvez, les amis des Kouli Média TV. Aujourd'hui, votre humble servante Zidane Zetiamounene, toujours dans le parcours, toujours dans le Kilabino, dans des informations. Donc, il y a le Kilabino, le patrouille, mais informations sont pour la nango en temps réel. Lelo, nake kozolabino moko obolinga mingi. Actrice à côté émergée, puis na kati ya musalango, pourquoi pas a yépé à s'en sortir nango, a yébana, à salaka musana et bien, à servir bino bien, à se passer bino éduquer que bino. Donc voilà, toujours babon la personne de Marcia. Marcia, vous avez déjà eu à découvrir dans plusieurs films, dans plusieurs exhibitions, dans l'exercice scénique. Voilà les autres à Marcia que je salue et je dis bonjour Marcia. Bonjour Zouzou. Bonjour. Bien Zouzou. Bonne journée non ebani ndeni depuis quand? Ouais, journée bandi non bien donc bandi bien. On sait qu'on peut être solo. Tu vas dire que pour tout pour Marcia moko bimé. Marcia uti wapi? Marcia zanani. Et pourquoi comme Marcia? Vraiment, Marcia a outine nandaku. Là que ça n'est qu'à théâtre dans le quartier, na bagon vraiment à quartier Martin je salue. Après nous avons camarade nanga mon copain ça pas président Douche Kapanga. Ndeko zonga ketika na rap na biso na ketika na rap na bango. Na utana mayonnaise ya mayo na pesi mbote. Abinanga kota groupe pour ngabino kango sa na ukanga te abinanga te okoka. Mais bon non ya lobinango lobino pe na y répétition. Nazoko katana on se kabinanga so jouer tu seras une bonne actrice. Nande pe na banda ki musalanga. Selon boya na oka parachute ka pour kotika bino ka yaka no ka yo sala yeno pe kaka o monika ke pesa melango yo o bino pe o sala pour no monika za ngo récit donc ota musala facile yangwana. Te eza musala facile te en tout cas théâtre on dit na makila. Na ba école nous avons ba journée culturelle ndako jouer. Et puis si ba grand frère na ya quartier ba pesa ngana comme na sana bango ba mo déjà quelque chose à moi. Alors nous avons une incapacité à développer parce que nous avons moi sous ordre de mes parents fait un temps en classe et pour ceux qui nous avons des filles uniques fait un temps en classe. Né théâtre qui travail moko facilité et qui très difficile. Donc sur un sac d'informatique dans l'université, il est facile que théâtre, c'est facilité, c'est vraiment difficile, très difficile. Très difficile, au yaki quand même, au moins que c'est difficile, mais aux akawana. Tant que le membre classe, pourquoi que nous avons classe aussi so connaît ba université na hôtel, au peut faire côté où c'est difficile, côté c'est difficile, bon ben difficile, mais bon continuer quand la difficulté wana. Mon loko lingaka, loko ezali makilo ko échapper ngote. Parce que na échappé quand penza en longo ça na ba classe, il y a une école mobe catholique malula. Parce que retenir ba artiste ya ba jeune ba ke usara misa menga non on va continuer classe nanga. Na côté na ko beka na classe. Et so grand fond na pas benga ona, depuis ko sala ngo ra pour na classe. Na ko be pe sukaka na classe ya et na classe nanga. Nde ena yesko na kati ya famille fait de la production kapanga na moni que non na vana nanga na sala ngo. Pour on dirait ça musala nanga, les passion nanga, na sala passion nanga. Nous sommes en bâtiment dans la salle, on est en continent. Ni l'accès que nous avons bâtiment dans le théâtre, passion on a makila. Ni l'accès que nous avons théâtre dans makila, c'est que ça va. Non, pose la langue, il faut que ça va tenir dit Karmas. Zouzou azan on makila, c'est que ça va tout. Elle fait bien son travail. Alors moi après ça que non, tu as bien gardé ton rôle. Dans ça que ça passionne ayo. Et puis j'ai à sacrifier ma classe nanga. Ma comme nanga mususu parce que na zo même mo ba rancœur bena ba ta famille so ba ta famille pour na côté théâtre. Mais après ben on a que nous musana batika nga sala. On tombe bien, on tombe à pique le bic aux hommes à rancœur bena ba ta théâtre. La famille pour na théâtre. Si quoi babino après ba ko comprendre que ezaki musana.
Boani, eloni ba moni, eloni convaincre bango que tout ce que Martial salango. Ben comme on a que malgré ba lo bananga ba s'opposer Minerva tout ce que faut là aux assurances d'côté ngaka na za te Minerva te mais ça ka théâtre. Ben ko comprendre que ta musanga parce que ba moni batali première épaisse dans ça qui n'a fait de l'amour au-delà de la souffrance. Ba moni ndenge na jouer. Ndenge leki nous avons orphelin de père de mère dans les larmes dans la salle bon babenga ça qui na bana mboka benga mwaka le lisi biso ndenge nous ali boye en tout cas ça la no kakango et ça penza bien oh mais vous avez boye tete ça no kaka mais ça ka prudente et ça monde moi glissant en tout cas ben ko sepela musana nga après ko tala nga na télévision on a eu envie aka o sepela nango bien que bien na musa ezaki na makila yo mozo prophétiser que ezaki na makila na yo siko nani oyo yo mona que nenga sala ka convaincanga faut ngapena za na monde na parce que yé a convaincanga ezanani en tout cas nazo on tala bino to bazuzu en tout cas sur na tala na télévision na tala yo na tala ba Fleur Bangu ba Teresa Anna na tala ba Sila Bisalu ba le andaya ba yana ngana na tala pe ba pêchanga Black Live mais est-ce que mutu oya pesa nga pour ça au théâtre et mon pêcha à Sarah film moi ça ka eyala sous ta film mais fio ça bonde nini ainsi copine nga moninga pépé sur nga pe no ça ka lokwa c'est comme ça elle fait tellement bien c'était wow ce qu'elle faisait on est comme motivé nga dès que motivé nga à part dans la pêche dans ta pe meta donc mais ça qui bien mais pena muto penda motivanga que na ya ko ça ici. Est-ce que ndé tobi na monde na biso babi moi ogé la tabanzoto moi qui bongai qui moi kusisi qui valoir exactement trop makasi pour ça na siazate bato nyonso bana mapapu ba likolo. Est-ce que tu as eu le temps un jour ya robisa black que black nga sala théâtre pona yo nga na lingaka o parce que black alandaka a Hollanda yo pewa na mesa Hollanda ya na e donc oyebisa soki ozwa temps ya oyebisa yo que j'avais gagné école nanga alors au école nanga en tout cas nous avons raison j'ai pas de temps ils sont en face weke so na ya isa pona yo so moninga Martial sur la théâtre c'est parce que il aussi pêchanga toi ma sœur au pesanga gunang na yo mona atino sara pona ebi dernièrement toto sa film moko yo ezaki yo to yaki petit à petit babi lozo fait son nid hein Martial pas bengi na Zidane et on intervenir boy to yé quand même histoire zaki peut bien battu to beti on peut et les kanaki bien est-ce que ko yebsanga na bato ba jouera na mona benda azo mbete biso na kati ya musala o to atika ne parce que azo bebisa musala na biso on a mona ka ko mbete biso musala o mbete musala o yazo sala ndezo mbete siko musala na biso zo bebisa image te na mona azate bah ça l'a bien. C'est l'hypocrisie hein. C'est pas l'hypocrisie, bah ça l'a bien makasi. Moussa mabe azate. Non non bazate. Donc tout le monde fait bien son travail, tout le monde est bien dans son poste et dans son jet, bah ça bien tout le monde. Maso au mesura combien? Pardon? Au mesura combien de taille? 62, 1m62. Ah. On a ça là combien? Pardon? On a un body, chemise. Ah, nataka L, men nataka. Bon pointure contour non. Contour nanga ya pantalon. Naza na 31, na 30, naza na XL. Ça dépend du pays et puis tu as stretch ou bien stretch té. Pointure non. Eh, ah ma kamweza kana ba pointure bimaka. Na so sera 39 basket, babouche, sandales, tout 39. Point na yo. Nous avons 81 kilos, mais il y a un régime qui est 77, non, ça régime. Aliment préféré? Madé suna loso, pondu. Pondu madé suna loso, bien madé suna loso, pondu na loso. Madé suna loso, après sous pondu. Martial, oui, dans le monde du théâtre, au sala cinéma, tout bien en bon parce que c'est pas du théâtre, c'est le cinéma. Cinéma, au sala objectif, non les alani. Ouais, nous quand les gars, nous on a fan, pas kabela rayo, et si non bon, nous un objectif, moi qu'on pensera un jour, de non sala boye,
et ça langa boy et ça ngande. En tout cas ceux qui n'ont pas objectif nanga et ça langa tina battre le banini na lingara musalo ke musika to c'est limité to c'est limité be na bengi zuzo ye o na bilamba na yo moko o na basuki no moko non ngana pensa formation de l'endo va pambolinga na zimbonka na mboko na construire maison moko ya style dans le qui va style ba vandi ka wana maison moko ya styliste sous un tournage faut en maquilleuse na yo faut en mtolatisa yo na ngami peut-être musika si faut ngana bimboko na keti ko libanda mboka na otengela cinéma na bakisa mayele na mema art na biso ya Congo musika parce que tout ça na ba ma autre nete ke yanda ku boto sali boyele ki boye non donc j'aime faire quelque chose de bien aux alikolo makasi mais via ba moyen et puis ya mboka na biso moyen pas kokoma kunezate na pensera vraiment que ça peut-être le mot boya likolo ne tout le monde ba film ba Nigeria donc biso l'équipe on joue ba l'équipe sur la possibilité donc ça comme na niveau possibilité bongo le mot boyer donc nous le mot likolo n'enga na penser na théâtre mais bongo zo ma biso na possibilité. Vous comprenez, tous un couloir Madiakoko, c'est l'ambiance totale. Il y a des va-et-vient, bazo les canabango. Dans ma tongue, c'est toujours comme ça, il y a la vie. Donc, vous voyez, monsieur Sam, la balabala, tonga, to faire vivre en gros pour que vous comprendre qu'est-ce qui se passe à Kinshasa. Nous, à Kinshasa, c'est comme ça. Hein. Donc, Kinshasa, c'est libre. Kinshasa, c'est waouh. Donc, on a mis tongo. On a un couloir au Vani, aux Anikam mototé. Voilà, il y a un Kinshasa. Merci à monsieur le président Fachi Béton, la liberté, Otozanango, vraiment. Na rolonga, na kenanga pe njili, na vai nanga pe libanda mobo, tout nanga pe azana été. Bat panjili pe ba epe matongi, ba vai nanga pe libanda ba matiki tambo, tout na muninga pe azana été. Voilà la raison pour laquelle tous les libanda, tous un couloir Madiakoko, tous un Marcia, azo lobela biso. Nini oye amonaka na théâtre Marcia difficulté ni okuta inango autant otika ina okaso anasa na ngai cinéma oyo ça cinéma est-ce que ba difficulté ezali na kata cinéma oui na trouva ki vraiment ba difficulté belé ja première difficulté là qui ko tourner na scène ko pesa do ezama ko ba difficulté savoir jouer comment jouer na scène et puis ba croire na yo ba ndimela yo ba pesa yo pe chance wana c'est qui vraiment très difficile pour nanga na yeba ke fino lo ba nini na tsani ni place nini ça qui passe vraiment passe na dobi na soufaki c'est quoi est-ce que ba yebiso ke okomi déjà non na komi coûte non outé nazana nukana na koyekola soki nazaki na nga na moi 0 mais na kometa na moi 1,5 to 1 pamba siko par rapport na début na ngai siko ba difficulté ba souvenir ba bon souvenir oyo ndengo zaboye ndengo kutana nango ndengo za nango depuis travail ka obeki o nga Marcia on dit mateke nga mais ça les milieu à travers cinéma déjà bon souvenir na ngai d'être bien na joie na maloso maman on t'a na TV na joie na Zidane donc je ne pouvais pas y croire qu'un jour nous vana na ba Zidane na ba Ursule todo solo là todo seka donc pour nga ils ont bon souvenir nanga et puis on avait nga mo na bango mo kile ndenge zota ka duchi na TV na bana yeba duchi un jour mais le nazana ina solo na seka na ye ila maka ba bon souvenir nanga et puis ya mi balé za que théâtre et puis sanga famille na monde artistique et puis sanga famille na libanda mboka na baba Congo bandundu ba quartier partout ba beni nazo na famille moko on se dit comme ba ko zo ka pe so ko ta makam nanga en tout cas ça maka ba bon souvenir nanga na théâtre. C'est quoi d'autres relations bozana ngoya kenana ya tika fait de l'amour kaka boy bozo konye ko évoluer na fait de l'amour papa zate ya za ina poto bino boza ou bien mon amour a tracé chemin na fait de l'amour kufa ou bien zali non fait de l'amour fonctionne nango ndenge zala nango ya za en poto parce que confinement peut faire kaya maza bloqué le confinement yango ayete atika mutu mwanza na to planter le quoi président Sama le quoi président donc tout travail na biso mais biso to vendre na tête to c'est la kaka
papa zate il faut tout le capé bandia mususu parce que vie eza kana yo moko to sito ko ya muso ba oluki on a fait de l'amour te pour on a fait de l'amour te na mdazu bazel na akem panzi donc c'est ça fait de l'amour peut tout non peut benga na tourner nga pe na ta film nga fait de l'amour c'est ma faute c'est ça fait de ça quand les gens fait de l'amour na ki na nga wana ezote etala pe mais yango te kompesha nga na vanda kana zelaka babe nga tout ça fait de l'amour non fona luka na ngai ba tourner wapi ba sa tourner na ne tourner bela ga tourner na kota partout na ke ça na nga te na msana nga po nga pe na za mwana enda ko mepesi na koli je peux aussi quitter aller faire ma vie ailleurs voilà akoyi pe ko quitter akepe ko sa vie na ailleurs merci question moko bazotala yo tala mingi bafani nao bana besoin bayoka yo olinga mbali aza ndeni Maman n'a pas quitté maman Weza awa. En fait, on y a point moko seki si o makasi boyo mto wana ba question yake belé ba question eza point sensible. Sensible. En fait, premièrement, ba belé on ozo ko lobaté na comprendre na cassé nanga. Na cassé. Quand tu m'balles dans un méthode ça comment na linga mbaza responsable premièrement m'bal faire responsable et puis m'bal moko azala compréhensive ayeba nzambe m'bal moko ayeba ko respecter moi si nde m'bal na ngazala loko za loka o etiki ba wana na mbaza chic. Morphologie ngambala nene ya mbaza mbala mikuse ya milai ya pembe ya mwindu ya muke ya munene yo guna yo penza Marcia devant la caméra tout le monde te regarde que sans soumaï ah ça so penza vrai olinga mobali na za ndenge nini o sabo pani zuzu déjà nga naza mukuse mais soit mobali naza apate mulai mukuse to ndeni soka mbaza bien za dina za so ba bien o so nzamba sam ki ba bien yo beza so guna to tuna guna yo mulai mais aza irresponsable tina nezelo te mais nga penda linga mbaza mo lancé lancé tene za choité merci bandeko mais moko ya boyenga nga wana za mukuse abina nga yo mbali na yo azala na yo masomo yokosi biso napesa kombo na ye donc soki napesa kombo na piso kombo na ye parce que alobaki napesa kombo na ye wana chéri na nga bengi na nga Marcia yamba ye na émission solola na ye atanga kombo na nga apesa nga mbote siko a Marcia atangi yo te alobi ye alingana na ye mwa elancé na tin azala ne chote mais nga nayebi yo yo amasana nga nayebi yo ozala mokuse tokola na yo esa siko confusion donc awa nga na Marcia epesi pito pale nayebi te so Marcia koloba nini masa na yo oui tanga kombo na ye tanga kombo ni makasi te oyoka problème mpo nga nzalaka mwasa mobali moko soki mobali nanga seka yebi ka mobali nanga donc nde eza lokota masa oyebi ke nga aleki na molai te leki nga molai kaka donc moi je mesure 1m62 il peut mesurer 1m70 1m68 c'est pas aussi un problème. Le chéri de Marcia, sois calme, hein? C'était une blague, c'était juste pour blaguer. Donc, Marcia, Azayo, Nenga Lobi, Azarane. Moi, c'est mobile, vraiment, pour la première fois, hein, Christian Soumaï, pour une première, on bien invité à Lobi, à déclarer, hein, à déclarer dans la place publique, Azam, moi, si, il y a mobile, Moko. Salut à toi. Mobile, Moko. Obinaza, Nabinaza. Donc, on a mobile, Moko, oui. Balo lipete baza mwasi ya mobali moko donc mobali na ye oyo wana ozali kaka yo wana place ozali donc yo wana pe kaka. Merci chers téléspectateurs na ntango tozoke vers la chute tokopesa la parole na Marcia Marcia tu devant la caméra un mot pour les fanatiques nao nde batalaka remarque ni basalaka yo yo mo constate remarque ni baloba na yo na monde au niveau au joueur. Ouais, Bafan Nanga, déjà je vous dis merci, je vous aime bien. N'importe remarque, nous chaque jour me dit souvent que je parle trop vite. Non, le bas trop vite parce que nous allons likou makasi. Donc, je suis allé malembe awa, tu reçois tant là.
na bégué à ma casse. Deuxièmement, vous barquez. Non, Marcia, vous êtes un peu fier. On est fier et ça botamana. Même si vous êtes fier à botamana. Mais ne bolnga bo salango ce qui fier d'endeni. Ah oui. Moto sans fierté qui bon moi c'est qui bon moto na naza nango qui bon moto na nga mais naza fierté naza peu orgueil c'est tout qui ndengeni non nazanga j'aime bien dire la vérité dans le bande vérité parce que bon on a net vérité on est lolendo non parce que nga na kola na injustice na kola na bakosaka makambo nga na koli na lokuna défendre na longola balingana injustice na vie na ngate na linga pe muta kosa te na linga ba mingi vérité voilà ça va passer nga ba remarque na yambango. Et puis j'essaie de changer un peu, tout petit un peu. Donc un peu na changé, na yebani non ça la bien pour na bino. Obolingité, non on a obolingi. Mais bon comprendre que à part on a des artistes, des actrices, na pe na bakamnanga. Oye senganga, na ba on a lingina lo ba po ezanga. So bolinganga ndé na za boza ka bino bo changer té. Voilà. Merci à toi Marcia, on donne que c'est qu'on a ba pesaka ozanango to kozongo api po pesa bato biso tozaka na information to pesa na bolingo wapi po to pesaka bino pour que bino bozala informer en temps réel na nyonso oyo ezoleka na Kinshasa depuis l'Afrique du Sud na pesi Chichi Kuzure botebele ba maître judoka nyonso na kati ya Sud-Afrique na ndenge vraiment to pesa ba condoléances na ndenge otu perdre maître Nene ko et ya kilobi to côté na cinquantenaire bolanda ki on a Big Zida Show TV. Vraiment, les autres outils à mettre Nene. La dernière demain, on a déjà mis à terre outils au Salama Tozongi, outils Kokunda, mettre Nene. Vraiment, condoléances, c'est ça, les passi dans le Sud-Afrique. Mettre Nene Alali, Alamukite, P, Akufi, Nenge Koreaki, outils Jacques Kokunda Yango. Sans un moi contact, au Pesa Bafan, na contact na yo. Pour avoir besoin de benga, ba solana yo. Parce que contact. Moi, dédicace, c'est ça, au bi moi famille, ça banda. Moi, bah, yo, ça la famille banda. Sur autant à moi 5, 6, 7 et au ça la bien. Merci beaucoup Zouzou. Contactez-moi plus 243 9 77 88 15 84 plus 243 9 77 88 15 84 là bozwanga. Merci à moi kanam bloa na page na bokomilanga parce que merci à moi ka été tonda Facebook. Bato batinenga ba demande ami moi na babino parce que na déjà plein na 5000 ami ba bloquer des amis. Pourquoi pas la pesa mbote nanga na Jodette Keila wayu comme motema bob wayu quoi hein ma sœur moi ma patronne nan de connaître moi si Viviane Bondo dia solo ma motema sœur dia solo ma pourquoi pas maman Godé Ochichi moi ça va pas JD Kata la na pote na temps na pourquoi bah merci na bino ko boza pimi nanga bosonga na ba conseil makasi papa Jean wayu quoi Motema ya mado wa yiko na kati ya Genove. Mon papa à moi, je vous aime beaucoup. Bambote na bino na yomo ko shepi la mutele si, shepi la mutesi motema mama Germaine Dioka. Na kati ya Dallas bino bozenga. Bambote na nga na Charlene Kanda kabe copine nga bambote na nga na bulinga nga mingi na yebike bozara na pona kolanda nga. Bambote na nga na maman Marie France. Depuis Paris, moteur papa Biteli bambote na bino pe. En tout cas, pour apprendre à Yopé, Renate Kandik, mais envoie ma pour apprendre à Osusu. Raïssa Tukeva, pour apprendre à Erli Tukeva, ma copine dedans. Pourquoi pas aussi na Tom, ma vang à beau-frère Nangaï. Jonathan Ngana, en action petit mais costaud, hein. Babi, obésité financière. Je t'aime trop. Na Yopé, sous na Pessimbo Nangana. Fils Lominga, Chungu, Bambo Tebeli, Nabino, tout, vous êtes tellement nombreux. Bon, comme ici, la tête, Linga, Bino, surtout Mingi. Je vous aime beaucoup. Je passe mes condoléances à Grâce Luzolo. Je fait des amours pour maman Bango et puis na Davina Apoa. Mes chères condoléances pour ma casse, maman est très chère. Ou à Tikibino. Donc merci beaucoup. Merci chers internautes. Quant à moi, je dis merci à Dina Bella, de la PC Mambote Belé. Mes condoléances à Davina Apoa. On sait qu'on perdre maman. Courage vraiment ma fille, on a bien comme moi en anglais. Tu m'appelles ma maman, donc courage vraiment. Biso ba deuxième maman, tous allez ba maman artistique, tous allez tout tikaote, tous allons toujours ensemble et kolekanango. Merci à maman Elena Monzila Motonankolo, baye baranzete na Mbumalango. Donc ONG Christ Vivant,
napesi mbote ebele mama Patience Lokanga wana bamama spirituel na nga oyo batikaka nga te chaque baza na ngai me akabishi yalanga nakanisi oyo makakimba na Irlande namoni staff na nga na Irlande Micho Molai Dani Zila namoni bango so baridash nzinga Dieu merci sei namoni bino so ba Jean Willy Mota donc namoni bato na nga ya kati ya tongo donc napesi no bambote ebele vraiment na kati ya Irlande wana. Car moi je vois ma maman Charlotte chez aussi na kati ya Irlande pembeni ya général Justin Kabouya na peso bambote ebele. Ma maman chérie Élisée Binda depuis Strasbourg na peso bambote ebele. Bon séjour à Paris pour ozonga Strasbourg je crois demain. Donc ozonga pe malam bon retour à toi. Nzambe apambola asunga pe atala nzela nao ekokende yo na ndenge kozonga yo assister yo. Quant à moi je remercie le bon Dieu ndenge apesi so makasi. L'émission aussi surtout. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Christian Soumaïli qui était derrière la caméra. Quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve au prochain numéro. Bisous, bye.